Noël. Il y a aussi à côté de moi la grande. La grande. Hello tout le monde, un joyeux et heureux Noël chez vous. Toi, c'est qui? Minou Miss Univers. Voilà. Et puis, il y a aussi un beau jeune homme, un très beau jeune homme. Vous ne le connaissez pas, il veut vous dire joyeux Noël aussi. Voilà. Voilà, ça c'est mon champion. Joyeux Noël à tous, de la part de Manolo. Manolo comment? Olomide. Voilà, Manolo Olomide. Voilà. Et puis, il n'y a pas que Manolo et Minou. Il y a aussi celle qui fait trembler la terre. Toi, c'est qui? C'est Kenaya, joyeux Noël. Kenaya comment? Olomide. Tu dis quoi, joyeux? Joyeux Noël, c'est ça? Joyeux Noël, plein de bénédictions. Voilà, super. Voilà, bon Noël à tous. Portez-vous bien. On se retrouve dans une semaine. Santé. Salut, meilleur vœu na biso nyonso, bonjour, bonsoir. Mbote na bandeko nyonso o balanda Ursule Botelo TV. Wana boyebi deja yango e dépendara kaka na air oyo okolanda biso. Donc na air okolanda Ursule Botelo TV yondo koyeba okozwa bonjour, topé okozwa bonsoir. Wana lobi ezalaki Noël, j'espère que mutu nyonso a fêté bien elongo na Nzambe. Alors meilleur vœu na bino nyonso esika bozali. Bande onanga lelo toyeli bino Koffi Olomide. Koffi Olomide bomona oyo na famille na ye ezaki bongo journée à lobby ezaki Noël a célébraki na famille na ye na bana na ye na mwasi na ye. Mais après célébration oyo eloko nini oyo ekomeli mamasi. Mamasi aza mwasi ya Koffi Olomide ye wana bomoni atelemi na mwana ya Koffi ya mobali. Asimbie na mwali libefu soki libefu ya asimbie wana bomoni ka ndenga seki alaksi bolingo ya mama na mwana. Alors eloko nini o ekomeli mamasi après Noël. Après Noël toyoka likambo nini oyo ekomeli mamasi wana bomoni Koffi azo présenter bino bana na ye Minou Olomide ye wana azo présenter bino bana na ye ezaki jour à Noël car ndenge za kote opa ye alakisi susu mwana na ye moko ya mobali alakisi susu mwana na ye moko ya mwasi donc alakisa ki vraiment bana na ye misatu oyo bazala katache na ye alakisi bango na internet o koto mwana na ye ya mobali kande za ba fetaki vraiment Noël ensemble na libota. Alors après oyo likambo nini oyo ekomeli mamasi internet tombé. Internet eziki, internet lobby likambo nini ekomeli mamasi. Bande onanga si c'est la première fois au tomber na Ursule Botelo TV, ce qui vraiment est la première fois na yo mbala na yo ya liboso au tomber na Ursule Botelo TV alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Nalinga ba abonnement na bino et ça la bien, nalinga ba partage na bino et ça la kitoko makasi. Donc tango koti na émission na biso, tango koti na Ursule Botelo TV, banda déjà ko partager ba émission na biso. Ndeko yo o koti, en tout cas objectif ezaka moko. Tango s'abonner, ko bossa na te ko cliquer cloche ya notification. Donc cliquez cloche ya notification pour que mbalasima tango tozotia ba émission na biso ekomela yo partout esika nyonso oyo okozala. Au partager na WhatsApp, au partager na Facebook, au partager na bandeko nyonso et ozala malamu mingi. Donc partager nos émissions et ozala vraiment kitoko mingi. Wana topesi ba meilleur vœu na biso da papa na biso JR kitoko mubia na Londres. Moi na Londres ya tongo JR kitoko mubia na Londres. Donc mutatika mukanda na défaut balobi nationalité français. Ye penza atika mukanda na défaut JR kitoko mubia na Londres. Mbote na yo esika ozali. Wana peto ye na meilleur vœu na biso na Madame Nelson Perle Noire. Oh, depuis quelque part. Madame Nelson Perle Noire depuis quelque part. Esika ozali ba gros bisous na yo na yebi kolandaranga. Alors na lingara mingi esika ozali en tout cas ba meilleur vœu na yo. Linda bukulu ya ba linda meilleur vœu. Princesse Allegria maman na biso motema malamu ba meilleur vœu na yo esika ozali Sonia officiel meilleur vœu.
boza vraiment ebele en tout cas ba misusu soki omiyoki meilleur ve na yo te zela na suka ya émission okoyoka kombo na yo eozala malamu mingi tolobela nanu likambo ya papa na biso Koffi Olomide après tokokota na makambo mosusu nsima. Koffi Olomide nayebi ke biso nyonso toyebi likambo eleka na internet entre ye na mwana ye Diddy Stone. Toyebi likambo wana nyonso. Na muto atalaka Koffi, na bato batalaka Koffi Olomide ba oyeba problème nini oyo se passera entre Koffi na Diddy Stone. Diddy Stone na Koffi bayoka na rate to mona ti basona na internet ti Diddy Stone a manka papa na ye respect na internet ti Diddy Stone a lobaka pona Cindy na internet to yoka ngo. Alors muko mususu ezana bato musu balobelaka Diddy Stone pourquoi mankara papa na yo respect batebele ba commentaire ba photo na ye balobelaka ye par rapport ya ba propos na ye pona papa na bango ezara bien te. Diddy Stone soki papa na ye a publié ye pa yaka a publié na tour na ye a lobby a manqué respect. Ezaka na ba commentaire moko ebele circulaka na Instagram ya Diddy Stone. Bate bele ba reprochaka ye bate bele ba lobaka. Alors Diddy Stone ayaka ko répondre na Instagram na ye ke soki amankara papa na ye respect eza pona mama na ye. Donc eza pona Cindy Olomide amankaka mama na ye respect. Donc akoma mutu moko ta ko linga mutu azaki mwana musala na bango akomi mama akomi mwasi papa na bango et en plus amankaka ye respect mutu moko ko lingelo kwana te. Wana Diddy Stone nde akomaka yango na page na ye. Akomaka yango na page na ye yango bomonya yaka komake papa na ye respect yango bomonya kitisa papa ne valeur na internet akomaka yango na page na ye. Alors Noël elekaki lobi Koffi alakisaki bana na ye bato mosusu baye koloba te Koffi alakisi bana na ye mpona kofaire passe na Diddy Stone mutu na mutu alekaki alobaki na ndenge na ye. Noël eleki me batu na batu balekaki lobaki na ndenge na bango. So boke même na Facebook botali ba commentaire a batu boko remarquer que batu musu ba loba baza pour Diddy Stone batu musu ba loba baza pour mama na biso mama si donc Cindy Leker. Siko pas si problème eza nini. Cindy Koffi na bana o ayeli Cindy bana to banda koloba kala ke Cindy alinga bana Koffi te Cindy apekisa Koffi na bana na ye Cindy atia Koffi musika na bana na ye internet mobimbe banda koloba likambo po ba remarkaka yango bande kona ye liboso na bino te pona kote la Cindy na ye pe liboso na bino te pona kote la Diddy Stone mais non salaka analyse nanga kaka lolenge esengeli. Bato bele balobaka yango ezalaka likambo moko oyo ezalaka remarquable na internet mobimba. Tovanda tolali tolamuki toye komonaka après mafinga ya Diddy Stone après ba mankima ya Diddy Stone tolali tolamuki toye komona Koffi akomi kopublier bana na ye moko wana tobanda komona minu Olomide na Diddy Stone basurula te ena batu musu balobi ke te Diddy Stone azara minyene mingi Diddy Stone alinga komi monisa Diddy Stone ana ba fier moko boye Diddy Stone ami mona comme asa star atanyaka baninga alingaka bana ba ya Koffi te alingaka bandeko na ye te pona ye amilingaka ye moko ye na mama na ye. Eza mambo to yoka na internet eza pe mambo oso tolandela ngo pe bientôt mona pe ke ezalaka bongo. Diddy Stone azaka beaucoup plus na mama na ye. Yata o Koffi a publié mwana o ata mwana o ata bo alinga bandeko na ete isa bat internet balobaka o ba monaka donc toyaka ka koloba liboso na bino o to mona yango nde toyaka oloba siko soki lelo Koffi Olomide amemeli mama si bana amemeli Cindy Leker bana et que Cindy Leker a recevoir bana na motema na ye mobimba parce que Cindy a publié photo te Cindy Alexa photo te. Normalement Noël nyonso to monaka parent a célébrer na bana na ye. Ezaka fête ba parent na bana, ezaka fête ba famille tout ba célébrer. Au moins boza lesika moko te. To mona kuba ndeko musu ana poto mais afuti billet po ake ko fêter bonne année, ake ko fêter nouvel an na ba parent na ye, ake ko fêter Noël na ba parent na ye to mona ka bandeko ebele ya poto basala ngo. To monaka
Pourquoi po eza fête moko o bato balinga ko fêter mingi ensemble. Bato balinga ko fêter mingi papa na bana na ba parents ezaka. Donc papa na bana na ye, bana na ba parents na bango ezalaka bongo. Eza même o Koffi Olomide na Cindy basali. Didi Stone bo mona e place ote batebele bakomi kofinga mwana ya Koffi o ya mwindu wana bato bazo critiquer bango tina ba photo bolingi bo mona Didi Stone ndenge ni tandis que Didi Stone na papa na ye bayoka na kate Didi Stone azala kelongo na bango te bandeko ata boye bo critiquer bana Koffi Olomide ba critiquer bango oh mususu kola kola rouge boye Didi soka azala ki mapesi éclairage bato wana ndenge na bango yo lata Didi alataka na ndenge na ba ope balataka na ndenge na bango Didi Stone a star o boyebi bino nyonso a star Didi a star alataka na ndenge na ye boko kanisa Didi na minu ndenge nini boko kanisa bango te Boko kanisa bango te Koffi yango boloba ata ana bana 1000 ata ana bana 2000 o bazake mwana bana place baza éparpillé bayebani te mais o eza important asangisi bana na ye ata se retrouver na bana misatu mais asa déjà papa mo malamu asali o esengelaka sala asangisi bana ye misatu ba fêter ensemble bato ba critiquer Cindy Leker koseka ya pasi koseka ya licho c'est normal ya mbaba na mobali na ye aboya bango te abando boya bango ti wapi toleka toloba alingaka bana mibali ya mobali na ye te yango abotaka te mais aye na bango asangisi bango eza déjà geste moko ya malamu soki Cindy Leker aboyaki bana Koffi soki Cindy Leker alingaki bana Koffi te alinga fêter ensemble na bango te alinga fêter ensemble na bango te bandeko tomona ngo moni mutu soka alingi yo te soki mutu alingi yo te alingi bana na yo te aolinga pe bana na yo te ata oyi olakisi ye mbeli olakisi ye munduki aolinga bana na yo te afete na bana mobali na ye po alingaka bango lelo bato bakoma ozwaka photo oyo Cindy Leker asali sourire oyo asimbi mwana wa mobali asali sourire bato bazwi photo oyo babandi kopanza ngo na ndenga licho na ndenga kochola ye kofinga ye Cindy amosa liboso te oyo abali patron oyo abali oyo abanda osala na ndako moko boye mwasi abimi iye aseretrouve na libala na amosa liboso te eya babilo mo esalemaka nango esalemaka nango na vitesse ya kisasa esalemaka nango na vitesse ya partout na vitesse ya monde ndenge ezokende esalemaka nango mais lelo bato bacrucifia ye na croix bato bakoma kofinga ye oui eza geste malamu te mais esi ekoma lelo ata bofingi ata bolobi soki ndenge eza likambo esi ekoma nango nalobai bien ebandela émission nanga naza pour Cindy Leker te naza pe pour Didi Stone te naza pe pour Koffi te naosalaka analyse nanga lolenge nalingi nasalela yango mais eza likambo esi ekoma déjà boye réalité eza déjà boye Koffi alinga na ye Cindy réalité eza déjà boye ke Koffi na mama ali ya bakabwana mama ali ya bimaka ye moko na ndako libala sanke babwakele biloko libanda po amelaka ebele ameli kanda ezue na motema ye moko abima lelo Didi Stone ayeba te rando ya baparent batikela ya baparent eya na bato mosusu basepela na makambo Didi Stone asalaka mpo komona Koffi Olomide komona Cindy atie foto na internet bato bayeba lobi bakoteli bafingi mpe Cindy eya na bato ebele basepela na makambo Didi Stone asalaka mais il faut yebaka bandeko rando ya baparent esuka na baparent papa moko te aosepelake azala na rando na mwasi na ye ale mwana ayaka kofinga ye na internet koyaka komankaka papa na respect na internet ezalaka malamu te rando ya baparent batikela ya baparent zala mwana honore papa na yo Didi ata solo na papa na ye te mais ngoza pe bien na Noël pe bo asali pe surprise mo pe ya malamu pa papa na ye pour Koffi Olomide même soka recevoir appel ya Didi Stone ako enregistrer pe a publier yango pour Koffi azala na baje wana Koffi a recevoir appel ya Didi Stone to mona penza ko enregistrer yango et puis a publier yango
Mwana parent mikita liboso mwana te, mais mwana amikita liboso parent. Parent ta sali mabe. Bandeko papa ta sali mabe. Jamais mwana papa ye liboso mwana mikitisi. Mwana il faut mikitisa kaka liboso parent. Bien sûr parent lo bana ke excuser na makambo elekaki na po parent pas na droit ya ko s'excuser. Mais aoyate ke wa mikitisa pena papa mwana ngai. Non 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 non. Mwana nde azana droit wana. Alors Noël les a fêté à ma famille. Kofi a fêté na libota na ye, a fêté na famille, a fêté na bana o ba monani. Balata ma beto balata bien. Oh c'est important a fêté na bana na ye. A fêté na bana na ye. Du diston na latara marque, du diston na latara ba griffe, du diston na sala kaza mannequin o a sala ka gagna mbongo na ye. A gagna mbongo na ye. Aza mannequin o a ye bani partout, aza star. Kolata ne faut la différent vers les autres. Kolata ne faut différent vers les autres. Pour y azandenge mon côté. Il faut la différent vers bango. Ya azandere mona bango te. Bango baza bango didi aza didi. Aza didi stone na ndenge na ye. Bo compara bango te. Batumsu ba finga. E bano kutu baza kitoko te. E didi stone aza kitoko. Nana ebisi bino ke bano ba kitoko te. Oh, wana perle noire, wana bozo mon autre perle rare. Et ana mutunso a commis na commentaire et yango o atie perruque le quoi mobi ki si bande konanga. Moi so muindo aza kitoko. Ana muindo kitoko aza vraiment joli. Aza joli. Babota bana nyoso ba bimande monte. Bana na bana ba mama différent. Mutna mutufa bimana elongi na ye. Pourquoi bino bolingaka bango nyoso ba ko kanda di stone? Bomoni minolo mide, est-ce que minolo mide za mabe? Minolo mide za mabete? Minolo mide za mabete, baza basi kitoko. Baza basi kitoko. Kofia ko bomba bana ete ka bomba bango abimisaka didisto na lobisa papa na ete. Alobisa papa na ete. Normalement na Noël bo fallait pena bango no so bazala. Bango no so bakutani bazali ande to mona ba fota batumsus. Ingoza la bien. Mais le lot ba fingi sindi na oke lié mawa na ba commentaire internet. En tout cas internet eza mabe. Internet eza mabe, internet eza makambu nango. Na yoke lié mawa batu ba fingi ye ba fingi ya osala nini? Ya osala nini? Na encourager na ngate bato bayaka o abotoli mosa libala abotoli première dame libala ya ju libala mona na encourager bango te. Mais eza likambo eza réalité moko o esi ekoma. Eza réalité moko o esi ekoma. Ngana nzimite lelo soki ali ya bimana libala na ete kofia linga nani sinja linga kota na ndako na nzimite. Soki ali ya bimana libala na ete mais amsu ti lelo azana libala na ye. Soka bimana libane po buzo bele kaka koka supporter te. Bato babala ba musicien nga lobango bali musicien pika pende. Pika pende po eza facile te. Eza facile te. Alors lelo bo fingi sindi na internet balata ki mabe basala ki na yoke libana batu mawa. Bana o batala ba commentaire na bino bandeko nango bo fingaka. Bana o batala ba commentaire na bino ene lamba musuyo monya okabwe meze lamba marque ata o monya lati ya rouge wana bo fingi wana eze lamba griffe ya eze lamba griffe normalement ba bilamba ba griffe ba bilamba ba marque ezala ka bozo mona ngolo ka mulo mo ezanga tina mekende ko tuna prix nango ko kamwa okokamwa butika pe kofia ngona bana na ye pe bandeko nanga butika pe bana ngo babema lisumu nde bazala na ndeko Didi Stone. Babema lisumu te koza na ndeko Didi Stone eza koza komema lisumu te bandeko nanga e koma likambi ka Didi Stone aleki bango Didi Stone aleki bango sko kofianga zo bana na kunda bango ako kunda bango te bo pesa pe bana baninga chance bo pesa pe bana o chance eza ka te Didi Stone te bo pesa bango pe chance. Normalement Didi Stone na papa na e mais baza batumo déjà basa la réconciliation makamba kala babosa ni to kota bambula sikat. Bango ba nyoso basala ka réconciliation te. Ba nyoso basala ka ndemoko. Didi Stone article lobisa papa na ete tant que papa na azana sindi le cœur. Wana il faut to ye bango.
Didi Stone posa na ye zalaka papa na ye azonga na mama na ye. Alors tant que papa na ye azana Cindy Leker autika lolobisa bango te. Et puis autika lolobisa Cindy Leker te. Pourquoi? Parce que Cindy Leker il paraît-il kabanda ko boa que la mama na ye ba jeton. Oye banda ko sala ye pasi. Azaka na pasi na motema na ye po mama na ye alinga papa na ye alinga muto azaki mwana musala na bango muto abade koyembaka mama na ye papa na ye alinga ye donc ana eni wana daya na motema ya papa na ye donc akoya kosangana na bango te baosangana na bango te eloko wana il faut totiango na mutu na biso il faut totielo kwa na mutu na biso. En tout cas, on a que le baliboso na bino ka yango wana botika kofi a régner pe na bana na ye. Bo pe sa pe bana o chance. Eza ka te Didi Stone te. Bo pe sa pe bana ya baninga chance e ozala malamu mingi. Bo pe sa pe baninga o chance ba régner pe pembe na papa na bango e ozala malamu mingi. Merci beaucoup na batu tout o bolanda Irsil Botelo TV. Merci na bino esika nyonso o bozali nzamba lola a zala na bino elongo. Merci na ba soutien na bino ba o bozo soutenir chaîne na biso pour que kende liboso. Merci na bino na nyonso bozo sala nzamba lola a batela bino. Alors ba meilleur ve nanga na mama na biso Vicky Mbui depuis Cape Town. Mama Vicky Mbui depuis Cape Town. Ba meilleur ve na yo esika ozali servante de Dieu. Nzambe a sala yo bolamu ebele. Bande wananga wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et osala malamu mingi. Bisous. Bye.